Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou, ingénieur. On a besoin d'un bagage, c'est quand même film une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Nada pidita mon salaire. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Air comme Japa, papa débat. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. 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 Tracy Belchica, Claudie Sikou, ingénieur. On a besoin d'un bagage, c'est quand même film une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de notification. Non, bien. Oh, comment non? Vous avez Jennifer Ngo? Jennifer Ngo? Tiens. Vous avez fait quoi? Donc on a commis. Parce que pas de mille casiko. Tina lande boue na moniete. Na meki ubenga eboue. Ayambi pe ke fontaine. Ne nyo sakana moi. Nasenyi. Vous me salté. Kasi tu pas Jennifer Ngo motinde yanga kuna na komi kuna zate. Kani ubenga na ki uzulu bilo no ketita mbatinde la kiot. Na komi kuna boue. A déplacer na lundi et puis bon amoni na benga ya ndio zozonga no malema malema na uzonga na malema na zenga muku nina mo kaka na espèce de semaine to kutante nina mo mama nina kombeli yo mama ya kufanda na mama nanga ya kufanda na marina o nini mwana nga nini nina ba chifone boy mama nini kitoko nyo sesili mama nanga isa nini na va faire te mama te uzala likambo marina uzaka boyete mama. Ozala ka boyete nini mama expliquer nga ko bombela nga tena mama na yo. Mama, eza nini komeli yo mama na ngai? Mwana nga ya mwasi likamo nini? Elonga naza bien. Naza bien, naza ndina fierté. Ata pe bokilono pe lo abime kabo. Mama naza makokiti, non souffrir mama. Non sala mo pona ngate mais moi mobali ya bato wana pas obima. Na uzonga kabo eto ulala banzala na okoka lisute mama estome ko muswanga makasi awo na okoka te elonga na lali nzala deja na okoka lisute mama pasi so moninga na yebo enoki osenga nani mobali yango mama na oyeba te so eza mababe to eza nini moto nyonso abimaka po ya ta na mokie mama nanga mama libalonga na balaka ya souffrance kaboy olenga na yo opesa yo so na yo osengo na okoka lisute
nalali nzala 2 jours maman. Eh? Sola tana bokilo nona zonga ta awa maman comme ça. On kali soupacité maman. Na komo kosenga biloko tie pa ba voisin pona lia. Na senga lelo lobi bo finga nga. Kanda kuna ngande mtepelisa moto te. Na komi na kilo koso ki mukolo maman. So bato ba olamba nga fona bima na komo kosa kosa ba ma solo. Po so ba che biloko nga pe na profiter na lia. Maman no kokali souté. Songa biso ta na masango so ezata na secret to ki osala ta poto to mela maman. Na no kokali souté nzalo lambi nyo. Mwana nga. Na kobela tension. Olambi te. Ya solo baki boleli nza 2 jours. Akosi porter ngote Marina na ngai. Mwana na ngai. Nga naza mama na yo. Tango papa no azalaki, tonyoka makape. Malgré akufa. Yeso zo mona teke na tikala na Nzambe. Na bokola bino peka na Nzambe. Ata ndenge Nzambe bobala wana Nzambe abalisa bino na tembe. Pona mipesa ki mingi na Nzambe. Eza fin du monde te mwana nga. Moko kovanda ka bongo te na pasi. Nga mama na onazo zelo kwa kolia. Na yebike Marina libala. Eza nango nzela. Chemin sa retour. Kubange eloko moko te mama na nga. Na leka ki pe na nzela wana ya bapasi. Mais si ma pasi. Likolo ya Bible oyo. Nzambe akosolanga. Ah. Skozonga. Ozena ne. Ngamoko. Ozena ne okutaba vanchiti. Kena na patete on beta o. Nazenga moko. Non se soba jeté ki ba. Ngambo c'est ça. Ah. Ozena ne. Nakukuzu komposa na nzela. Nazenga moko. Komposa moko na barabara. Yo mwana no yana nzela na. Mankuza butoni. Lego. Nazenga moko muninga nina, muninga tina o yana solo ipata na no pano le kat. Namnu sani. Ya. Yo mwana masani. Yo, yo no téléphone. Yo diamo. Yo téléphone na yo na baba. Na yami yo so sani na yamba ki na téléphone. Yo no ti komo. Yo. Inuma ngwa na utina ngabi yo utina. Yo koko sa lokola kutu muto yeba Nzambe te parce que na kolisa kabino na bapasi boyebi. Après bapasi to yekomona mo esengo. Na liwa papa na bino atika nga pe na kanga makaka na Nzambe. Meti lelo na Nzambe yango azobatelanga. Lelo na komata na bimba bazobaki mwana 15 ans mwana 12 ans pona ukangama na Nzambe. Marina ya fait du monde te. Peut-être les anzela moko Nzambe pe alingi oza na connecter na Nzambe makasi po Nzambe a élevé yo. Mama nanga ifanda kimia komitungisa te parce que mama pe azali. Nzambe akoma kopambola nga omona ngana kotiko na pasi. Nzalozo lela wane kosila mama ta muke na bomba ki wapi mama na kosunga yo vanda kimia Marina mena sepelite Marina ta pasi okokoma na niveau ya boete otambola elamba chifone boye nga papa na bino malgré akufa tikelanga Jésus oyebiki na kangama na Nzambe obanda bomwana Nzambe wana tikanga te lelo komituna ki na vanda papa na bino atika na zanga moko na ndako mais tala ndenge nazali parce que komipesa na losambo bana na kambaka nazali anajera ka ba jeune fille oyo mabale ebongaka te lokola yoyo ayobo ekobonga kaka natinda ba mingi bagenda ba poto ba mingi bagenda na Afrique du Sud kaka na mateo na te ya kabango okomona boy mama zwa mwa sa chalika tokolo kuna mama zwa mwa boy mama na vanda kana zanga ta $100 ta $200 te ngapenda kotiko te mama fanda nzela libala eza nzela moko sa retour mama na ngai tant possible la tsani ba alliance ezalaka pour le meilleur et le pire. Donc il va au calme. Na kolakisa yo pe okokoma lokola nga nazali. To komipesa na losambo mama. Kotika mobile na ote. Ata pasi kangama na Nzambe. Parce que nga pe na kangama ki na tata na yo. Mais
bao bachonaki biso suka ava kufa nazaki na mwa esengo me natikali talaka mwasi atikali ye moko na kati ya ndako kaka ndenge atikelaka nga Jésus wana na Jésus wana mama nanga naza à l'aise na lizanga keloko kolia te mari nanga na utika ote yo mwana nga kitoko boye mama nanga naza koyebiso banda kolongola bilamba ya pili oyo lati wana au nom de Jésus bilamba ya pili ezosila kaka lelo biloko eza na congélateur mama loso kutu bana nanga église bayaki eza kuna na kati ya cuisine na basemoule nazanga moko ozotoka nyonso ozokenda ngo pokende kolia na mobali na yo nakotika yo te bana kimia wana nde mobali na yo libala nyonso ebundisa mabonde libala ya malonga fanda kimia mobali ya boyo te mobali ya bali yo pasi nde ye peut-être pasi wana eza nzela moko boye po ozwa bénédiction pourquoi kaka doko ozwaka na facilité nzambe soki abengi yo mutu akotia ono bapasi liboso pour comprendre parce que moi sinda simbaka ndako ndenge oza wana yo nde mutu osimbi ndako simba ndako na bapriere mama nga na bomelo libala te mpo nga na bomaka te mama na ngai nzambe aotiko te kende na congélateur kuna kende kozwa biloko nyonso motema no esepeli nga nakota na cuisine mpona natelo basemuna loso baye kotikela ngai elonga soso nyonso zwa mama na ngai zwa o motema esepeli azwa motema no esepeli nazanga moko ngolo nyonso zwa elonga babute ya mai oyo namema ata mibale oyo eza ya glace oyo ekoma ti poko non yelo liboka kasi po pilipili ekanga elongo nite bapondu Kaga toleli nzala bango bamemeli biso chikata ebongo jibole eza wapi elingaka bongo te tozomela kaka yaya nayebisaki yo soki okutani na moto nani oloba na ye kaka mi mobimba 1500 oh boni bien mon tala ça tombe bien bapeti na ngana baza déjà tokabolika moko ngo pesi nga de mibali nga ninga demba moko na kokate mpona zwa mpo ozo ko ba 4 pesi moko nga azwi ka 2 moi bana so pesi na 1500 3000 ça va bango pesa mo 1000 ba 500 moko nga azwi pourquoi pesa nga kasi ok ça va kitoko non ça s'appelle non bon tu es bon to boye to solo na biso wana to boye ka wole karabino non tout papa mais après to bito qui pas là yo autre 15 autres monde est où télé to bito ya embouteillage des moyens de ça non non pour son voiture tout est possible à celui il faut croire que nous avons besoin de monde. Nous sommes un métier, comme ça. okomona yo ozokombonatima batuku deja nabi aprise kokobenga nonga mpe ka mimi mpona aza nanga mokolo na oyo oza soki nino na combien nga naza soki 80 combien ezaka différence ya ba 8 na ba 9 obengi nonga ka mimi tuku priska ata yo moko mitala yo ko priska toboyi na biso te okoko osambela soki kutu mwasi ya ndumba na bible barekoneta ye batya ye est-ce que yo mona bakoma koma mama Maria na bible barekoneta kaka amemaka mokumba ya Yesu ntango abotare Yesu esili avant Jésus-Christ na après Jésus-Christ priska okosambela ti wapi yaya maleke kogango nyonso po priska na gangeli na ngai yo te voilà oshite nango priska jusqu'à quand yo bando sengaka ba 1000 francs même nzamba osilikela yo otiaka dîme te otiaka action de grâce te yo soko senginga 1000 te tata pesa nga 500 yo zaka 1500 mais évoluer
pusa makantina o musika puisque kindumba nyonso basala kango okoki ko camoufler moninga nde na fandi boy na roba mulaiti apropre na yo mais son abimi na kotika na cycliste na polo puisque oza mwasi kitoko sika ya okakola o ezate sa kindumba ça paye kindumba ya kalezala ki ba mona on a bolati beauté kindumba musu en jean hein, ça se passe kindumba musu en pagne obimi ka ko sitata na maman na ke église ngana ko couvrir yo biso kuna to telinga na soute okoma ka ofano na bar ba yebi de bilongi elongi ezelongi cheche elongi na chandeni letinga boy coucou salut bango ba changer accent ba koma ba bana bonne vie talon mula matina jina che salut loulou biso koma ka minoko comme to benga pitu poni camouflage oh maman on so ami obi donc si vous voyez ceux qui voyez parce que l'intimité vous maman problème vous voyez la moitié et même tout ça toi mi la blâmer ou la d'accord c'est pas un problème t'es so bien ou bien bon ça comme nous sommes dans nos endroits 300 oh moi bosso va plus que 300 et problème tu on peut se non ngater so peut se tout mais fin du mois et ça doit au foot anda 300 ça fait 600 moi mais 300 ça fin du mois à tout chaque cop fin du mois na bien maman na bien na libo to ça qui chasse mais nganda kuna nga oyo isa kwa ambassade za Luanda na bien ngo Luanda pourquoi pour ça mboka bana comprendre nga mimi di bana na 7 ans 7 ans babandi ko kanga ba cheka victoire na 8 ans 9 ans 10 ans 14 ans ba déverger nga na 8e na longoli comprendre donc il pense comme bon on a l'âge de 8 ans 7 ans d'expérience dans la rue mutu na rezandeni et puis des arabes mi limo nini oyo ba noko leke keye kutinga kana na carton zonge kutinga donc la délivrance dans ngese tous les pasteurs na martyr et puis faut battre makolo mama ko simba de dans l'accès d'éducation ils a pourri et baba beton ma seto tango grenade bille pendant na pou donc a to za wako mboka bana donc ça moi si ton maman na boto moi il faut au sala au lac c'est quand il s'enzabe asama be fallait pas bon maman nanga fala sala lata amona kite na bota ki mwana nanga moi si mais tout ça pour marchandise nga mwana na te comme tout na zati so va voir un chez mutu bakati donc tout ça en so partant ndeto yeboye tout ça pas dispo so le bien ta singelé ne bandeli so ye anatana chama na moko nanu ne jandola la emoyo la nanga te ba beti pano fort comprendre nanda mabete bona éviter choses on ndeni na neige nanga pe nanga mabete mais ça c'est moi do yo no la na ngandambo et moi bata nanga mabete te bon pour tout ka coacher tout ça na so le belé donc et pas no la nga trop et yo trop mais nga pe un moment mitara te nga françois no momi moi mingi na maman moi na ma sur le belé photo sur la makasi et ko la joie pour la tiba Otiba. Tu m'as peine de ma casse. Propre. Mili qui m'a. Puisque pona nino koza motia mabele yo sunga mama na mukoni. Puisque ngaso na pesi yana ngate mais yo za mona moi si il faut na aussi appeler il faut ça kindumba. Et va futa. Mimi. On a dit. Oh, il y a de la paix. Musa nous pas la Bible. Tu sais la kama au Bible lobby. Depuis l'anda qu'on so granga. Pourquoi presque 1000 francs. Ah, il y a de la bataille. Acha presque 50 000 francs. Ça on dans un conscient. Mais on connaît ça on a l'opposition maquillage. Ça on dans un conscient. Nani? Il dit que presque 100 000. Ko sambe na kimdu mezaka blo. Maman mais là moi na wapi. Memi est pas été il faut ça elle est jolie. Ana ba capacité nyonso yefa ko maboma. Batu ba yaka ko dédonner pané. Ninga ana bilis, ana chez soi. Faire pesa. Mais comment musika? Ouais. Mais comment musika? Na évolué déjà ya. Est-ce que vous êtes consciente de notre sala? Na okota lola. Biso ne Bible reconnaître biso. Moi si ya ndumba, mupayaka na makolo ya Yesu. Aleli, apangisa zui malasi ya cher atie. Tala bisika biso to côté ni. Nde yo mimi. Ngaye. Ngana Jezabel en personne qui tina. Nzambe ndako limbisa yo na mwana yo. Il faut sala lesa tata na ye. Bana basi nde bakoma bali kundi ya famille. Bana mibali bazo. Bando banda ki ndumbo somba nini? Yade apena lesa ko.
osomani bafufu oyela ngai nteba wana lambaka même so po ebela fo etoka makala esila makala 5 sina bakisi ya 500 1000 francs mimi nzamba limbisa yo Priska wana répétition Dieu paye d'une manière ou d'une autre makolo na yo et à le sambo nzamba ofutela Ça m'a fatigué, hein, l'escalier. Ouais, parce qu'il y a 2 niveaux et je laissais ça comme ça parce que après la peinture, je vais avoir quand même l'aération du. Mais ça sent la peinture, il y en a encore. Ah oui. Mais ça va, c'est bon. Belle déco. Ouais. Sauf que ça demande des retouches. Non, mais la femme est là. Avant c'était l'homme. Toi tu es là, non? Ah, moi. Oh. Écoute, je vais te dire une chose. C'est ma maison, ok? Je loue ça maintenant et alors... C'est tout déjà la chambre. Oui, écoute, coquette. Oui, c'est par là. Viens, je te dis. À droite ou à gauche? À droite, il y a cuisine. Je vois la porte du milieu, c'est... Salle de bain. Salle de bain. Et puis, chambre. J'ai vu une porte ici, attends. Cuisine. Mais chérie, viens. Viens, je vais te dire. Attends, j'arrive un instant. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Ça, c'est de la merde. Mais tu vas ranger ça. Eh chou, pourquoi vous avez un retard à ça taille au micro? Yebisana parce que moi j'ai vu que nous sommes à 6 à 18h. Nous n'avons pas comme ça qui retard 20h. Mais là toujours là, aux ondes à 0h. Lobby aux ondes à 1h du matin. Oui, bien très bien que mes collègues ont bâti ça fait, qui les a bien été, ben sécurité la mokili, yo ose permettre aux gens à 1h 2h chérie. Si on a beau million, non ça perd. Je te comprends. Vous allez avoir une banane. Parce que tu me répondre au Barcelone. Il arrive des fois aux Anna Moussala, tu as plusieurs dossiers, tu dois finir. Des fois ça me fait mal à la tête. Et puis si on a raté dans Anna Moussala et à Lélo, on a reporté pour demain. C'est l'une des causes, il y a un retard. Est-ce que tu sais qu'on a fait beaucoup de jours sans tout ça l'amour? Mais je rentre à la maison fatigué. Mais je suis une femme mariée, là qui est wapi? Reste pas dans la tête. Occupation là aussi mariée. Non, écoute d'abord. Fatigué. Que je fasse quoi? C'était l'embouille beauté. Canada, Estelle, Boyo, beauté. Il y a une marque na perika salaka basilo na che oyo yemutayela ingai akajambo koma yango ishali yo misho lokola ya mami ya biso toza ba descendant ya mami wata apo ba ya tati bazalaka jo ouais porque problème te beau frère solo la na mwana na ngai nazali na problème te mais Priska za elenge bangange Priska aza elenge il faut azwa soin na yo tata na yetango za na bon moi. Bon, apparemment on dirait maman na yaza akanya posha mukufwa wamesha bénéficier na moi. Pour même boki ya baba. Ashobila kakate. Atayumu. Moi c'est mubimba sala kana ilokuté. Baninga basala kamwa cop. Tout cop papa. Tout boule même. Na sala ka cop nanga ambulant. Ambulant. Ngani za benda ko adresse batu bana ngo. Soki muta moninga te na terrain aoya a. Aya ngunde babenga kambila. Yango wana papa. Mais mwana oyo ndenge azali wana. Azali pe déjà mukolo. Te Priska mukolo te aile. Oyi Priska so na memi ka detu. Mayebi mobali. Troisième te avia. Nani? Priska. Oh, belle na meka. Meka. Nyonso de moye ezali te yo kamatela ke bakop. Maman na yo obetanga. Yo za papa, yo na yo solo na yo bonne idée. Moni ndenge yo za papa. Yo nde fozwa décision likola mwana na yo.
de la paix amemaka 9 mois fruit wana lelo puisque apotelema yo moto osala mosala na makasi obimisi mwana na mokili il faut bénéficier na mwana ntango eza na bomoi kolango nalangwaka makasi yibi oyeba ndeni olangwa namele mishango oyo babimisaka saya makasi mais plus kangwa para ndira zani kaka boto boto azana jeune fille il faut c'est la qui jeune fille na yo bon nga pona changer ngani yo sala bon yo mais to bima na biso so za na makoki ozaka na capacité ya oteka ta enka nga za na bima na yo te za proposition wala te za na proposition ya bibi ya tutu mama omoni na sens wana no soit décision ya mwana na yo kolanda de la pete mwana no ya kokoma iki ya famille awa lelo na quartier bakomo yembele nga moye muta yembele ngata ba loso kotaka pour dire que si vraiment lingo vana na eko mandako na yo la kana soko lingo yaka okenda kasi à toi mais c'est ma maison gelou au bali na c'est par là je me suis réservé pour dire que soki olingi if si donc c'est comme on a lingi là oui tu peux commencer à dormir non en anglais if si if nene non je dis if en anglais si soki na quand c'est beau ça c'est moi hein même si comment va expliquer tu sais que je t'aime beaucoup déjà mais tu me crois pas? Cassigo. Mais oui, c'est pas là, maintenant je te rapproche de moi. Là, mon à tout moment, je peux na petit boulot naïe et puis na monio, na sali tour, na monio. Ok. Mais je reste pour nous là. De whisky, je vais créer. Il nous faut un mini bar. Un mini bar. Un petit bar là et puis. Au moins, il y a tout le temps dans le profond qui va course. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Tu as besoin de combien? Attends, ça calcule. Plus, je te donne 500 $. Demain, voilà, tu vas faire tes courses, ça va? 500 $. Ça peut? 800, ça te va? 1000. Na raisonné. C'est beaucoup? Mais pour nous, la bouteille aussi, mon position, mon bon, on dit que stress. Ok. Parce que stress, on vend aux balades. On dit que nous balades, on diminuer dans la. Il faut nous occuper dans la balade. Il faut nous faire la maman balade dans la nyonso. Parce que stress, on a les balades, on a ajouté ça la paix mon ko bête, mon scotch mon bouillon, kaka. Mon balade dans la, il sent bien, il sent wow. Il boit kama. Ça va d'accord, c'est bon, pas de tu dis mon cœur? Non, je disais ça va pour la chérie, oui bien, nous sommes balade dans la. N'a la mouki qu'on a tourné chez bac. N'a la mouki n'a tourné chez bac avec un cœur. Ok. Bino bino longo lango te doni non zomba vina. Viens d'abord. Je suis fatigué, na sala ndini. Oh mais on se balade non, est-ce qu'on a une réponse aux hommes sur la main? Ça je sais, mais on n'est pas obligé de faire l'amour tous les jours. Mais ceux qui yo osent attendre on a ça parce que moi c'est oyo bala. Yebisa na to sali 4 ans de mariage non to botité. Non to botité? Oui, ba te que non to botité. Na 4 ans normalement fait tout ça na bala mi bali na zemi na bibi. Tu sais pas? Donc tu trouves ça normal aussi marno moi c'était mais non déclarer ça que non au s'anime parce que tu rentres en retard. Et nous allons vraiment manquer pendant que je grandissais, je me disais la vie dans la seule mais quand toi tu me fais le calcul de gens de 4 ans avoir 2 enfants là ça veut dire quoi? Ok c'est bon, attends je vais arranger. Dans moi au Tomanda, je vais coucher avec toi 4 fois, c'est une fois par semaine, une fois par semaine, une fois par semaine. Dans moi au Tomanda, je vais coucher avec toi 4 fois. Mais là ça vous demande un ça la minute. Mais chérie, j'ai maintenant beaucoup de travail. Oh, mais franchement, I don't understand. Franchement, why you don't understand? Why? Rice. Non, avant de parler de maintenant, ça va me éviter. De changer régime. Dialogue, n'a pas de côté de je pense que ça va on a s'il te plaît, n'a pas sous ton sol, n'a pas été Rice. Il faut y savoir qu'il y a monté ça 4 fois. Non. De maintenant ça non, mais la Rice, OK, n'a pas OK. Na moi si non pesa la mbongo balanga. Mon balo que quoi ça moi si n'est non, na monte bando ça 4 fois par semaine une fois. Oh, Rice tous les bébés. C'est qui non, bando pesa me chope raison. Oui? Mais c'est raisonnable. Na koko pesa camarade na raison, je te jure. Donc mon job il vient ici. Non, continue à bouger. Tu risques de m'énerver pour qu'on fasse ça. J'aime pas ça. S'il te plaît. Oh ben c'est quoi tout ça? Tu vas gagner un peu nos gangs. Il se passe que nana monoko. Ils ont droit na ngana moi ça ndumbate. Non, déclarer mon bali na ngai. Tu ne peux jamais contenir ma propos oyo aisément et plus facilement. Quel propos? Sans tenir, on sait qu'il y a quelqu'un qui te pousse à venir me dire ce genre de trucs. Mon bali balanga. Oui, mais très bien que moi ça vie ma cassi.
nakoma kimia parce que nakoma femme. Ok, d'accord, c'est bon. Si je me essaie encore 5 fois dans moi. S'il te plaît. Il faut non. Mais discutons, non, mais toi tu proposes combien de fois par mois? Ok. Non, ça dit balle au balanga. Par semaine, tout ça n'a 6 fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, n'a dit on pause parce que ça journée ma prière. Ok. Par semaine, 6 fois. Dans moi, combien? 24 fois. Ok, non, bon, oui. Comment on se dit, bon, ça c'est rien quand tu vendredi. C'est quoi ça? Yo, ça n'a lundi. Ce que vous avez continué à monter, ce que tu sani. Moi, non, il y a un nez. Quand il y a un moment, il y a un mon écran. Bah, foufou, quand tu as un mouton, tu as un date. Puisque ça a lundi, maman, ah. A robot est là. Bon, moi, je suis là. Parce que soka qui maman ya mayere ngambelesha inisia mwana amemila kabisa. Ah, j'ai vu que maman leki naza makasi na ko inisia. Ngaba na batu ba uzwa vie. Ebongo ka mwana ngazwa vite. Shiko yo mibali yango tango bukenda ka. Kuna yo koza mobali moya zoba. Maswa koza mobali ya zoba makasi. Oza inconscient. Makambo yo ofando sona mimi yango wana. Nani presque bala na honnête. Nani aboki ba vocal. Nazaka mon matinze. Nani abuke ba vocal kola njeta manga. Moi on est plus comme tateka pour ta église qui ne sont. Landa makamwa na zo tika kokosa maswa. Pour nous papa moko inconscient boy. Maswa. Vraiment yo se pelater moi on presque ndenga zana vierge que le. Abana na virginité na enyo sauté. Abeba. Oko se pela honneur te ozwa ngombe. Papa sa yo ngombe moi na bali moseka. Mais Nandengi a bien de la paix. Betu sodu la tête. Comment ça fait-il Mounou moumekuma ne 3e âge. Na komi ne 3e âge mais jusque là nanu na bandi kulia tambongu ya prisikate. Bole koma na 4e âge. E bongo tangu na kuya kusimba njete sikoyo. Ouais, j'ai dit pour aller kufa yo tika la bénéficier. Entre nous les mariés. Non, c'est pas ça. Entre nous les mariés, ça se passe comme ça. Quand l'enfant entre nous aussi les tchèques, ça se passe. Nous allons y azwa mobali moko boyi apesa ka yemo quelque. Mimi wa kina kusaki ndumu na kati ndako loko ni valeur sa pesa yo. Tuliaka. Vous avez des choses à santé. Il y a des choses nazali makonda. Kozala ka ingrate. Mimi pardon. Maman ya tikangai. Kata. Nakata kana bokata bino mayo kata na kana. Et waso fa kufanda ko pexo makambo lezo bela kongo na maman nga tala baninga nga debalela maman nga valeur baninga nga imka baye baninga nga lokoko baye baninga nga ya bolori baninga nga ya boulevard fanfare betika pala bana balaksi tolela maman nga bota biso ya tikini batu babanzo kata ya mimi tuyoka shoni c'est pas là c'est tout moi no ya lungula ka couper na ye wana parasi na kwa ta ba dessiner pena muko soki mutu ya lion pena le shima na dubi yango mwana asa kumona shima na yezeli ya zama. On a parlé à cette toi les mamans au col ou comme un dernier ne reçoit ça l'embara souka yona mimbo fana ya kuma priska non balingi na ngai te wana na yo tazali mwana na te na boy maswaku mais j'ai là tout seul na boy yo ke saki ndumbati osala te yo bulaka ota na mole ba mbebi bazo ba yo bulaka tata soni yo za mama soni tata soni mama soni soni même le mien m'ont laissé tomber. Je suis allé dans le bureau de Jean Mukanda, petit papa. Arrivé là-bas, c'est son secrétaire général qui me dit qu'il ne reçoit pas. J'ai insisté. Je leur ai dit, je lui ai dit, ce secrétaire-là, que les Jean Mukanda aujourd'hui que vous appelez communément Jean Mukanda, petit papa, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. On a galéré ensemble, on a passé des moments de dur labeur. Est-ce que pour voir Jean Mukanda, moi, je dois souffrir pour chercher une audience? Vas-y, va lui dire que je suis là dehors. Il sortira. Soit eux qui combo dans la les boss ne reçoivent pas. Chérie, il est clair qu'on a consommé notre garantie. Non seulement ça, nous sommes allés au-delà même de la tolérance, de la gentillesse de notre bailleur. Nous en avons 4 mois en gros tout fout à côté. Eh bien, Bilo Kwandako et Sili na côté kama. Et notre bailleur vit na ba loyer ya bandako na ye.
Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit faire. On doit libérer Ndako Bato. Et alors, d'accord, libérer, c'est bien, chérie. Et après, d'accord, c'est la bisoliso à 1 mois, caca. Peut-être pour cause de quelque chose. D'accord, pourquoi viennent séparer Bisso? Je m'imagine pas ma vie sans toi. D'accord, je m'étais mariée une seule fois. Si quand on y a kende, donc tous divorcés, to kabwani, to kominini, dis-moi. On ne pense pas ça. Et alors? Ne pense pas ça. On va faire ça. Yokanga. On va essayer de trouver une prolongation il y a 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, il y a une église ici à côté. Nous allons aller nous inscrire le quoi chanteur. Il y a un groupe choral, il y a un groupe d'intercesseurs. Église? Oui, après nous allons faire comprendre au pasteur la difficulté, peut-être qu'on va dans la permanence. Non seulement tu es pauvre, mais tu es mensonge. Chérie, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Où allons-nous? Ce n'est pas question de où allons-nous, c'est question de chercher... ta personnalité, je ne peux jamais accepter de te voir dormir à l'église, mon chéri. Chérie, on n'a pas de choix. Tout ça n'est pas un problème. Non. Tout ça n'est pas un problème. Non, d'accord, tout le monde doit te respecter quand même. Chérie, on n'a pas de choix là maintenant. Oui, Naboy. Mon amour, mais maintenant là, on n'a pas de choix. On doit libérer la maison d'autrui. On doit libérer. Mais aujourd'hui là, le bailleur est en train de parler. Ses enfants nous insultent. Baleki bobalobi, bazongi bobalobi. On n'a plus de vie privée. Je crois qu'il est temps de trouver une solution. Tant peu soit-il, mais ça doit. Tant peu soit-elle, mais ça doit toujours. Ça doit nous venir en aide. On n'a pas de choix. Allons-y, tous en refuge dans l'église sous prétexte que tu es au côté de moi, un groupe d'intercession. Tout va dans la permanence. Pendant un petit temps, les temps fléaux, les cas, mon amour. Comment ça? Bah, de toute façon, moi je vais appeler Jonathan Ghana. Ouais. Comme Azana Canada, tout ça les commande et pas Cassie boutique, hein? Parce que quand on a un costume, il y a bien et bah veste comme tu veux dire, bah smoking, de robe pour le fille. Cassie en tout cas, Azola Tsakitoko. Jonathan a ça les commandes et moi je serai à partir d'ici à Kinshasa commander dans Rosongo quoi. Ouais, pas de problème, pas de problème. D'accord. Très bien, merci. Ok. Chérie, pourquoi tu as fait ça? Je me suis dit, pour les gens appellent. Regarde ce genre d'appel. C'est quoi ça, chérie? Tu appelles qui? Tu parles avec qui? Depuis que tu étais au téléphone, tu parlais avec qui? Pierrot, je ne vais plus rentrer. Écoute, je ne vais plus rentrer chez nous. Tu m'as posé la question, non? Tu parlais avec qui? Mais c'est ça, je vais te répondre, chérie. Je parlais avec un ami, moi, Namobali. Oui. Avec Arnaud Mouchebe. Arnaud Bissanga Makambabilo qu'il fallait au Canada et à Kinshasa, ok? Mouchebe Arnaud. Oui. Tu le connais? Ben oui. Toi, tu le connais. C'est ton ami? Avec garçon ville à Zalaka. Moi, je viens à Amélie. Amélie? Mais je n'aimerais pas au côté de ma vie parce que Nabi Arnaud n'est pas Zaka. Avant de s'expliquer, mais là, je suis à Christelle. Mais avant, je suis à Kina, je suis à Makasi. Mais je suis à Mazon. Mazon, pourquoi? Mazon, Mazon, tu veux rester ici? Où là-bas? Et non, 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 mais chérie, je sais pas, toi tu me dis. Moi, si je suis au côté, non, est-ce que je suis soin nango. Moi, comme la moi, si je suis le maçon, non, tonga po ya ovanda. Est-ce que vous avez un non, 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 chérie, au Vandaka, mais ah, ils ont point des chutes na yo. Non, non, tu as chité ah. À tout tambour, il n'y a pas de là. Non, Vanda ou fum au côté, moi, c'est un point de chute. Slowly. Non, benga maman. Bilo, non, il attendait nan. Malembe. Au premier moi, là, je me suis monté au yokato ko maman, puis le moto fini, à tout pour tangi ex na au monde. Non, il ça. Bon, chérie, tu vas rester ici. Alors ta famille. Eh, Baksa. Au bilo tindelinga ka voice le bio. Raïs mama sangabité ngako ka voice te na bifon mona ya prison nini alo ba nini alobi ke
Ye na minute ozana na posa obota te. Bon Nico, libalo yaki ni échantillon. Attends tu chasser vivre même sur voisin bazwa ngo ya ozana chasser ko edenga ite. Libalo lengi boy. Mwana mbongo. Yo bota te. Ye belenga libalo zande banati. Bazo mona bana papa Raïs et biso beto yeba baby si biso boy. Bon Nico. Omoni Raïs. Tala na boya yo monga zalo na babi na ma prophétesse pamba te camarade na ngai les se reformuler mis na mobile na yo mobile zo boya robota na yo il y a quelque chose d'ailleurs na le français tenge ya il y a quelque chose d'ailleurs Raïs na basi ya bota écoute-moi ma chérie parce que Raïs avant abandon son mandat de 20h son retard ce qui avant vous avez laissé à 18h juste 18h30 là à comme à 1h du matin et 2h du matin, quand on parle, on va fêter. Et nous, comme si nous étions des gens qui sont motivés de débat. Mais débat, on a vu ce qu'on débat, on ah bon, Nico, pour le bilan, il y a un ordinateur, nous sommes là, non, je suis fatigué, et tout, nous sommes là, non, mais reste tu es chef. Ah, bah là, nous sommes là. Raïs au monde qui sait na kutane na pesa no nimoni na bungisa kiambo asaka na ngate ngano eka afinga nani akoma même c'est kazui basi libanda bon le batiki ba mona mona bongo ki place moi ko ti libala et puis tout ça bébé famille nyomba boya mwana bongo bala kasi nta kuna ngaya libala non pas biso ba boya non chérie par rapport aux procédures parce que na salata quelle procédure ngamona mukolo na majeur juge ni yo sambisa na loba na inexpliqué ni la dot chérie dot na ngoko pesa ngamo kote parce que si on a papa, on a fait la maman. Na ngoli ngali d'autres nanga. Ngelo kamisa ngako, ngam no bala. Mais bozo ba super wax bola tsa tata moi. Tata moi sim tova na libala. Mais chérie, c'est la tradition. Bozo super wax ola tsa maman, maman to la au bala libala. Oh la tradition est stupide. Bon ça va, c'est pas grave. La tradition est stupide. Ne on a filmé mon boité chérie. La tradition est stupide. Mais ko lo ba moté parce que ce mikolo baza ba ta famille ba ko lo ka. Et te moi c'est dans le ba bon tradition changeaka. On a nga libala ngam no mona pasi kilbit nga eh chérie tu as pris combien de mesures kota kolinga alenga ke zo super na tata moi c'est tellement mto yo mona ba kilbit ngo to ngolo sa vansi ko tsambanda ana zokisa est-ce que non zokisa tata moi si to tata moi si mto zokisa calme down ilo no linga tende na na binde tozakanga na yo te poko tsanga ba chuki mo boyo bandanga jour na if lelo betinga bo mo bo slowly so be baba ex no na ebite mais ça mo nga na dia na ndako na websa yo nazawa sende na fandeli netka soso komi presque ateta ba maki na otika ngwe bimate mpepe kota te ba ozo chaleur na ngai na websa yo mbanda na ndako na uzokisa e ponga yo kutanda ko mutu te mais écoute mkozokisa où tu na uzokise comme na mamne bazara mon père et ma mère basent en France au kaka babo ka Gilbert Ndongala na maman Rosita ce sont mes parents oui et Gilbert Ndongala, maman Rosita. Ouais, j'ai ma petite sœur aussi, Anaïs. Eh! Il s'est baissé, personne n'a pas baissé sur WhatsApp. Non, calme-toi, je sais comment oui, ma famille. Oh, t'es aussi, c'est comment t'es? Ils ont procédé, t'es. Non, comme bonjour, belle soeur, c'est moi la copine à Pierrot. Et si sa femme, je suis avec. Non, écoute, c'est une bonne idée, mais tu vois, ça sera trop vite. Oh, trop vite, Nandé, Ninango. Yo, Zunga, tu continues à nous la vendre, et à trop vite. Et puis, l'état, au copé combien? Tu sais, je pourrais te prendre la tune avant. Pourquoi on a mis mieux qu'on a installé? Pourquoi on a yébi? Ah, donc à réserve. Non, avec le temps. Et si on vend au monde, on va voir. Au monde, chérie. Té. On va patience, nous soucions, on l'excès battant. Parce que ce sont nos côtés, on a l'ingangoté. Personne n'a belle sœur, non, comme il a une copine à Pierrot. Et puis, parents nous faut pas y va que ça, moi, Simon, oh, il y a soin à yo. Pierrot, le so quoi, à tout nanga. Comment on a fait la mise sur Barcelone? Nana zana pour la soutenir yo. Babi so doit pas non to bali non. Te faut ça ma casque ko linga la libala muninga. Nana le quoi projecteur. Ko to sengalika ozo mona. Ah nana ozo Raïs. So ka zonga ine a ba nga couvre fête il y a quelque chose. C'est que ça moi c'est soda. Oh c'est là oui. Yo ba nga couvre fête yo nani. Mo konja pese couvre fête yo ba ngate. Si oza lika wa soda. Eh kama na kiba mo ka mundu ki a poko couchez-vous. Là ba ngoto télé. Oh, Nico, c'est qui? Au point bali yo, anga chona yo mo sa pembe. Na boy to za camarade na bosko be na pon no sele nga. Na bengi ki na sele ki fos mais e mo quoi? Bosse ma bezali. Voilà, ninga il faut e ba ka mo ba virgule. OK, sous quand on sous certain mo point. OK, comme maman te ata yo mo. Baksa. On a ces mecs qui na. Baksa mo amukie. Nebi kele ro sokolo ro la choti maquillage. Otale longino ro bina le ba bébé. Ke ba ri des oya. Keba elonge chanjaka.
10 ans plus tard bari de salobe papa camarade Nobeldine Sengo muté ma Francky Ekongo Marceline Kigoma ya papa Roger Doumi na Paris bayebi oni ya yenga libala le ozana mjenga ozo sepla na libala na yo libala eza lokola maki ozo lengele yango anga nzambe na ngai ukoti na mobali te na corriger camarade na ngoyo monseigneur na l'exé na pese cours comment manger avec les garçons comment manger avec les maris ah Jésus on en cause ça na ozana raïs na ozana raïs oyebanga copine na komi na suka papa bato wana mpe aza en faute te Arlene afandisi biso ti garanti esili sikoyo tokomi liso na 3 mois enyongo na ye quand même aliaka mpe kaka na bandako na ye wana ase décide abifoka tobima atie biso mpe pression te jour tozwa mbongo toza na bonne fois to ya opesi Arlene sikoyo nga nokema mpi ponde eza boye ifo tobima babiloko da tokoma okanga na pe lelo na osimbisa te bakiti onga afandela eza baplastike oyo opesa nga ya kado neponge wana mama apesa nga toteka combien te makambo oteka eza te déjà omoni mama na nyonso nde osali baprogramme nyonso nini okoka te naki omona mama mpona bando oyebiseni ke garanti esili dako sita fo abima nga fo nabima no bando oyebisa no mama nde nini koloba na oteka idée na yo na nde eza c'est bon tobimisi biloko na ndako tozwi mponga aza na abe biloko ya mosusu tozwi yango babiloko eza na problème eza te parceke yebisaka idée na yo ezalai neti osala neti nde nini nayeba ta okende neti wapi na idée na yo selon yo fo toki ofande pa grande sœur dacosta wana pa belle sœur na nga wana nisikona osala omilinga te ya bozwi kutu obande donc bozana ngo ya kolia ya komela makambo nyonso na ndako balinga ko to bakomplika ko na vie siko ya boye ozata akoki sukune pa bango na osala nini na otala pe mobali na nga siko to lala wapi nakoma ta moto mosala ngo so bakoyimilie nga moto mosala no kochona na mutu na yo te mama zati mama sa vie zo sa makambo lokwa mama zati lokwa za problème lokwa swendeni amen ntango oloba nzambe osala ngolu fo oloba amona esengo na kati ya motema parce que bible elobi il sonde les cœurs et les reins na kati ya motema motu nzambe kaka moto ayeba aser nga na naposa ocomprendre eloko moko ocomprendre nzela oyo nzambe azolinga mema tu es appelé à être une femme oyo aotombola ministère ya mobali na yo aza pasteur ngai et mwasi ya mosali na nzambe que maman pasteur, il faut azala vraiment fort spirituellement. Ozala vraiment une femme de prière. Voilà pourquoi Nzambe a epsaki bana Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens ont un soto côté dans la prophétie et cause de problème nyonso yozo mona lelo. Difficulté nyonso famille zokuta. To bakolela nyonso ezovanda na kata motema parce que na bomo na biso nde tozala boye eza bilo mosusu oyo motu ata na miso ya bato bazolakisa bino ki aza na esengo elongi ne ezoseka me na kata motema na ye ayebi nini ezose passe et tu verras que motu wana ntango comprendre kaka que nzambe ayebisa ye bana ya Israël baégyptien bozomona bomona bango lisu te ata biloko ya mike evanda na kati na ye oyo ekrelaki basusi bapense négatif omonaki eza asusu te maser oza mwasi ya pasteur oza mwasi ya mosali na nzambe ata kuna no moma ekokisami te mais dis-toi que ozala mama pasteur ya église monene obanda fortifier lingomba na nzambe obanda oza moto oyo obanda okamba ebele ya bamama papa nalobaki nanga mpe na ndenge mabe te ndenge nalobeli kaka ke par rapport ya ndenge tozomipesa na makambo yango me baarrangement nango mpenza na baeffort oyo tozosala ekokana te papa c'est presque kotala mokili te elongo azali siko problème na ezani problème na yo ezani tokende okepa mama yo osinstalle epa mama otiki mobali na yo otiki dakosa aluka eloni akosala
makambo boye ekabolaka bato ebele basala makambo bazonga liso na ndako moko te nayi kotika mobali na ngai nakabwana na ye. Eza pour un temps bolinganaka ti eza pour un temps na minute oyo faiblesse eza boza na état critique nde boza wana bino mobali donc otiki ye abundana yo ozwi mwa temps moko ovandi na epa mamo nga naza na nga soki nazwi mokili na ozwa toliaka biso mbale yaya na olembo na eloko te camarade na nga na eloko te okela moto apianga ata $30 na matelana comme ça natikela ye ayeba ata kozwa ba nga na opeso $30 garde matelana nga na opeso $30 nga na opeso $30 na place obanda okende ozonga oluki moye tokepa mama omoni mama osololi na mama oyebi ke mama azala na oye moko mama azala na oye moko azala na posa na biso na makasi oyebi yango très bien so nyani yango yo oyoka oza moto ya liboso ekweleli yo te yaya ndenge ekweleli yo wana ekomeli yo wana siko tosala nini toboya réalité zala makasi nga nayebi ke oza femme forte zala makasi zala na foi que Dieu va faire quelque chose nzambe wana aza nzambe amaka kovisite yo Arlie koba na presse te makambo na olingo loba yo bala na presse chaque chose a son temps ozaka jeune bo okomi koko fanda na okaka mokolo omonaki ozwi mobali aza bacondition ebie kosala bétise onga azali te na vie nalingi ma ya misu na yo te zala na foi ke nyonso esimba biso to abana nzambe te yo ozolela ni eza batemps mobali azwi aza na bus akotelema bandi libala na bapire yango ezosampire atako balobaki yango siko teste yango ya pire yango baosala yango ndeka epa na nga ata yo moko ta nde nakomi naosalisosoni otambola na bilambo nakomi lokwa moto moya mo motu na ye ekoma osala bien te eza ozala boye te tokoli na ensemble toyebi ka nzambe oyo abundela biso vi na biso mobimba so nga lo na bali te na za confiance ke nzambe opesa mobali no bala yo siko libala nondo lindo bebisa azokoka te aza nango te kende pa ya maman ma chérie je sais que c'est dur ne me fais pas ça s'il te plaît je veux pas te voir comme ça en fait kosala mama olingo osala te nakoka omona boye te copine nanga s'il te plaît kosanga boye te toujours ka solution ya Priska papa ya Priska papa buranga déjà oh secret na yo na sima. Ah non papa, c'est un peu ce qu'a été à Sombi, or que nous avons un moment de Chinch, bêta Chinch. Non papa, nous avons Tali la ngana ndoko. Namoni Carlotti Ojoval ba komelinga message yango. Oza jira na papa excuse. Papa yekana oboyeka sina na tu. Luba na ngamba mako na ya kushirika pam. Ni utelemelo tu, uteleme bien tendo. Bana. Hein? Berger mbali na yo. Papa Boni, Kale, Collier, Girana Luca Kid, pour te sauver la bien. Berge, tout ton gars, comme la masangue belle, yo sombi la mata bien. Yo j'ai des tas de gènes, tu sais que na lugo sombi la masango, bisu pasala jambi tu sombi la masango. C'est ça, non? Quand je tata na ya sombira ngata yeri tene yo sombira yo secret moi j'en ai tali ayi bibi na bu to sala nini qu'est-ce que j'ai na papa là vraiment prière de mairie boy simba te bah juste te poser quelques questions. Ah tes problèmes tes papa. Tu es berger mais bien à moi, non? Pardon? C'est ta femme, non? Bientôt ton épouse, non?
C'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin que tu acceptes. Je suis trop intellectuel, moi. Quand tu me vois comme ça, je suis trop malade. Et tu sais quoi? Toi, tu manges mon enfant. Voilà, tu bouffes. Ça fait même quelque chose dans la famille. Vous, les frères, c'est des Français. Quand vous prêchez les gens dans l'église, c'est français. Et je suis là avec français pour te recadrer bien. Et je vais te bien recadrer. Salut. Salut, yo, Mimi. Je t'aime beaucoup, papa, ma Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma belle-sœur. Salut. Tu connais le gars, c'est l'ami de Prisca. Attends, d'abord, je vais présenter. Non, en fait, papa, je connais bien. C'est frère Jérémy, si je ne me trompe pas, non? Et c'est l'ami de Prisca. Frère de retraite. Mon frère Jérémy Adori. Et puis donnez-nous 2500. On va acheter le bière pour papa, beau kilo. Non. Ça c'est des mensonges. Papa Zélano, Jérémy, yo pendako yo kasoni. Yo kasoni, papa. Yo n'est pas papa ya mobali na yo na mwasi maman a boté yo mwasi otata na 2000 otika na babokilo na yo boni bio pe évangile ngo bo sala ondeni évangile c'est là sala offrande l'église offrande de bokilo offrande de maman offrande de papa poto woye papa bokilo ba pesa ko valeur bango ba weli la kakaka offrande de pasteur offrande de chantre offrande de papaya. Monseigneur, ndami mutu na wana te ya tonda. Ba beta. Te yete na boye mikolo. Jérémy changer. Col pastoral pesa ngo valeur. Adombadi. Ngala loko ela mala zamu tu. Bu onyo sotu yo. Attention, on va dire téléphone na place au chombela. Au moins église, sola na bato. Ozana santé na be mezo ko. Mais tu fais passer ma fille tant. L'excellent air Prisca. L'excellent l'air. Papa. Kusala bazete omone ngane ngane sabu. Tala mukoko yela yo okokate. Azonga kalukula mwana muke. Azonga ka Fabrice Mola nenga zawana. Kombo nanga ya kibo mwana yango. Yo ndo fane la ka bana basa. Yo na mona na film mo boy. Afo koma na Prince. Fabrice Mola ko kanga asi kombo papa bo mwana. Asi kombo papa bo mwana. Kama munoko. Vina weza kukenda kutea kabasheru diaka. Alivia jana retraite pe moya merejate. Boni komi pesa punition makashi boy yon chambi. Osana montagne. Papa, je te dis franchement la vérité, il faut éviter ma fille. Okubala mwana nanga mukolo nini. Ani fi wapi oyo mabundi ya beri. Prière beri kumelama ya Mungu telema ya logo. Ozo finga na mosala. Mosala baba. Ozo ba malediction. Uya kubala mwana. Tuba litobi na nzela. Malédiction ni nezwa. Kasi bango balala kalala kabana bato. Après choko siri boy. Nazulu bala yo vérité. Moi je suis clair. Nakubombi na yote bino ba frère musala na bino eza kubima bima na bana ya bato après soko bimina ye otiki o changer moi papa oyebi mambozo loba te papa oyebi mambozo loba te tika koloba n'importe quoi. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On s'en met dans la baganga sika. Bébé filme une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Mosala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Erkam Changa, papa de ba.
Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama.